Who wants to be helping others? Okay. Me too. I want to help. L'entreprise est venue ici en Nkamba précisément pour le chantier Route de Passion de Papa Simon Kimbangu. nyonso bapapa balobaki na biso ntango ekoki biso sikoyo tomipesa na makambo misato bolingo mibeko misala keke nyonso komona yo ekoyemama na biloko na biso mama yo nde ozali mama ya mabota sika batango ekoki ameka balobaki te akoningisa mokili ntango wana oyo ezali te maloba nyonso papa alobaki eza kokokana 100 ans ekobota makambo ebele. Voilà, bandeko balanzi benga makimbangu télévision tongo le deuxième journée solo bongo ya bapa ya yanga na tata molimo sonto awa mboka Nkamba monanzoa mentino la maison de roi et sika wapi délégation tata mokonzi wa boule dirigée n'est-ce pas par Yemei monsieur Fazam Kalabaladi oyo azali bon un grand entrepreneur toyoka qui gigantesque discours naie na Saint-Temple de Nkamba awa elongo na n'est-ce pas président ya Serac centre de recherche d'art Kimbangu papa Jospin Loanga et l'on a toute la délégation tozwami a tozali solo bongo kende pambate tongo nenge tatan songianzi la papa Mbenza André Kolobaka ete mopa ya bakotala kaena libumu yambo ete basala nyonso tongo bakoti petit déjeuner ndena mokolo lelo ezali audience masolo na tata mokonzi ya boule. Kimbangu na mboka shabai na la kisaki ete nzambe ya kufakate na bota makili susu na mboka Nkamba na kombo ya Simon Kimbangu kiangani na bota makili susu na mboka Nkamba na kombo ya Simon Kimbangu kiangani. Basali nanga Kimbangu bamuna kipasi banyo kwa makili kolo nanga isimo Kimbangu batika kimabota na bangu na panasi kuna kubundela likambo oyo ya filika batika kimabota na bangu na panasi kuna kubundela likambo oyo ya Afrika uzali kuyeba deti na ngai Kimbangu na yela kina mokini mawana yo la pasorino ni makanza esuki yotiki mokilio yo bamindele bayebakitinga ya likambo yo pambate nzambe alobelaki bango aye na filika yango bayaki na filika koluka likambo yo bamonaki ngai Simon Kimbangu balingi koya na Nkamba epai na ngai
Una kolobela tina yali kambo na ngai kimbangu. Mutama na ngai kimbangu keli wanangai. Ilaka nayo Afrika bibelenu. Mabota na mabota bakoya awa. Koluka ngai Nzambe. Bahidele bae bakiti na ya likambo yo. Bambati Nzambe alubela kibango aye na filika. Yango bayaki na filika koluka likambo yo. Bamona kinga isimo kimbangu. Baliko ya na Nkamba epai na ngai kimbangu. Kolobela tina ya likambo na ngai kimbangu. Botama na nga kimbangu peli wanangai. Ilaka na yo Afrika bibeleni. Sokotali molongo na bato oyo bakufile na butu. Otali na kati na molongo wana mingi mwaye ya kuleka izalite kusa na bango bachunga baya kulubana yo ete muninga ya solo Afrika ozali koyeba te tina ngai kimbangu na yelaki na mokili. Mawala yo na posolindo ni makata soki otiki mokili yo. Mawala yo na posolindo ni makata soki otiki mokili yo. Tokomi pesa kambeka kopanza sango ko pesa tata mokonzi ya kule maboko moi liloba moke na mokolo malilo pesa ko pesa moi brief ya programme ngo ndenge nini ezali kiambote keno mbote na biso banso na komba tata mwata mulimo santo za bien moni bapaya bazada déployer bakoti voilà programme ezali moko lelo bapaya baki kotala cop ça dit somo ninga botama na Nkamba miel nzoyi ma nde muto aso na ba nzoyi lelo ba meme bataba bango baba ngulu nde ezalaka te piscine pe awa ezalaka te libeko ba otala mandenge papa fumwalongo ba fumwa batonga so ba mpe batala oyo ba obakisa bolingo mibeko pe misala grand boussole toujours. Merci beaucoup. Eyokani batata na ba maman to tikala wana branché pona tolanda mobange ya makambo nde ezali kolekela biso na bino miso kaka na yelu selimi pa matin Nkamba nde ekolesa mokili mibeko ekotambisa mokili solo bongo kouta na Nkamba matondo mingi mosala ezali kokoba tokutana bango ezali koya bye bye.
comme cela que quand Papa Simon Kimbangu a reçu l'ordre à Jésus-Christ la nuit du 5 au 6 avril, qu'il doit venir guérir Maman Katondo, c'est comme ça que le 6 avril, il est venu pour la guérir. So when Papa Simon Kimbangu started his ministry, on the 5th of April, Jesus Christ told him, tomorrow you're going to heal Maman Katondo, who's been in agony for quite a long time. So that was his first miracle when he started his ministry. Donc c'est là se trouvait la maison de... Donc elle était une femme. She was a married woman. Voilà. Donc après la guérison, after she was healed, Tata Simon Kimbangu a continué son chemin pour Msona. So Papa Simon Kimbangu continued his way to go to... Mais la femme était vraiment mécontente. So the woman was unhappy of being healed. Depuis beaucoup de temps qu'elle souffrait, mais pourquoi pas Simon Kimbangu ne lui guérissait pas? C'est à ce moment qu'il devait lui guérir. She said she'd been suffering for so many years. Why didn't he heal her before? Why is he only healing her now? Elle a attendu le retour de Tata Simon Kimbangu. Elle a engueulé Tata Simon Kimbangu. So she sat and waited for Papa Simon to come back from where he went, and she started shouting at him. Et quand Tata Simon Kimbangu a sorti sa parole, when he started speaking back to her, et la femme était apaisée et s'est mise à genoux. So when he spoke back to her, she felt peace in her heart. And she apologized. She got on her knees and she said sorry. La parole de Tata Simon Kimbangu était quoi? N'es-tu pas contente de cette guérison? So he said to her, are you not happy to be healed? Et par là, la femme va demander pardon en disant, bénis-moi. And then that's when she apologized and she asked him to bless her. Et là, Tata Simon Kimbangu dira, la bénédiction, on la reçoit seulement une seule fois. And he replied back and said to her, we only get blessed once. Cette guérison était déjà une bénédiction. So the healing was already your first blessing. Et c'est comme ça que cette nouvelle est répandue partout au monde. And then from that moment, the word spread around the world about Papa Simon Kimbangu. C'est comme ça que tout le monde venait en Nkamba pour la guérison. And that's how everybody started to come from many countries to get blessing and healed from Papa Simon Kimbangu. Peut-être une photo, on se place là-bas pour tirer une photo. So maybe you can take a picture, souvenir picture, and then we can just go on. Yeah. Wait, I have to go
solo bongo na nkendo lo esika wapi tozali guide mpona visite na basite nyonso ya Nkamba Nouvelle Jérusalem ndenge tozali komona na baimage moto apesi mingi solo bongo mokupa ya kopesa badetail nyonso na ntina ya solo visite yango ezali to yoka ye Papa Kimbangou, his father, a posé came to put the first stone. Cette pierre pour construire cette cité d'accueil des Afro-Américains. To welcome the Afro-Americans. He started his mission 201. When he put the first stone, 16th of January 2001. Alors, il y a eu plusieurs délégations des Africains américains qui sont venus. Many delegations of African Americans who've been here. Et certains aussi sont venus pour du bon. And some have come back for good. Et d'ailleurs, nous avons un couple ici. We even have a couple here. Un Américain et une Chinoise. An American and a Chinese lady. Donc pour eux, ils sont venus dans la terre de leurs ancêtres. For them, they come back on the land of their ancestors. Donc la cité est là. Mais compte tenu du milieu, on a encore construit l'autre cité qui est plus loin là-bas. So because we ran out of space, we built another city. C'est la continuité. Là, il y a des maisons en ligne là-bas. Ça, c'est la continuité d'accueil des Afro-Américains. Kiangani. He was also 201. His ministry started. Yes, Alobi Papa Simon Kimbangou, ministère né et Banaïpi en 2001. Justement, yes. Voilà. Donc, after this. Yes. Voilà, donc c'est son père qui lui a passé les pouvoirs. So after his father passed away, he passed on the. After the city was laid foundation. Après Pierre. Oui. Oui. Yes. Et c'est lui qui a fait la quantité de la construction. Donc tout ça, ce sont les réalisations des sans-reines. Yeah, so all this is what since Papa Simon Kimbangou started, he's built all this. On peut continuer. So we can continue to the next slide. Voilà, tulandi bongo explication ya guide ya visite ya mokolo malolo lenge kana zali kotalisa na bapaya etata molimo santu basite yango ndenge ezaleli awa twali na nkendelo bwali komona 326 maisons oyo il faut etongama tuzali kokende malembe biso na bino ndenge tokolobaka toujours miso pe matoyi na biso kwa kotala Nkamba pamba te kuna nde misala ezali. So for us, we wear green and white, and the white is purity, saint. Et la couleur verte, c'est l'espoir. It's hope. So that's why we wear green and white. This is important, you must know this. Chairman and Dr. Fazem will join forces. We will support them. We don't talk, we will do. We will do, and you will see. Thank you. Thank you. And thank you to him. Okay, you want to take a photo here and then we move to the next site? Sure. Okay. Take another photo. komona kalolenge kani bakoyambamaka awa oyo ezali moko ya bisika oyo koyambaka bato pe kolesaka bato ebele tokoyoka ye moko le guide lolenge kani ya kotalisa na bapaya etata molimo santu nini yango ekosalaka pe boni yango ekolekelaka tolanda. Bon, site oyo tobengango Mwanza Kienga.
So this site is called Mwanzakenda. Ça signifie, donc l'arbre qui est là, c'est ce qu'on appelle Kienga. So the tree that's there is called Kienga. Tandis que Mwanzi, c'est sa racine, la racine. Mwanzi means the roots. Voilà. À ce lieu, Papa Simon Kimbangu, après l'événement du 6 juin, donc quand il a été sauvé par l'ange, parce que hier on vous a dit qu'il y a eu tentative d'arrestation le 6 juin. So this site is from the moment where they attempted to arrest Papa Simon Kimbangu for the first time. Papa Simon Kimbangu, après il a pris sa famille pour aller à cacher plus loin là-bas, à moins à 10 km. His family, his wife and kids, dans une grotte. So that he can go and hide them in inside some rocks. Et après, il est venu se placer ici pour voir ce qui s'est passé en Nkamba. And then he came back here to have a look at what was going on in Nkamba. Alors, c'est par là où il a entendu un coup de feu. And then that's where he heard a gunshot. Puisqu'il avait donné l'ordre à toute personne qui résistait de ne pas répliquer. Because he gave orders to each person that no matter what happens, do not replicate, so do not fight back. Mais comme il y avait trop de menaces, il y a un papa qui n'a pas supporté cette menace, il a pris une pierre et jeta à un soldat. So because they were being threatening so much, there was one man that couldn't bear it. He took one stone and threw it at a soldier. Et le soldat était blessé. And then the soldier was hurt and started bleeding. Et c'est par là que il a tenté à ouvrir le feu et le feu est éclaté. And then that's when the soldiers tirait, mais il n'y avait que de l'eau qui sortait dans l'air. Whereas before, when they did start fighting back or replicate, every time they were shooting, pulling triggers, bullets wasn't coming out, it was water that was coming out. Et c'est par là que Papa Simon Kimbangu était vraiment très inquiet. And then that's when he became really worried. Et là, Jésus-Christ lui dira, and then Jesus Christ told him, ne t'inquiète pas parce qu'il y a un qui n'a pas respecté les conseils que tu avais donnés. Don't worry because of one person who didn't respect your orders. A donné un décès d'un bébé qui était au dos de sa mère. So with all the shootings, there was a baby that was on. Et il lui a recommandé de prendre sa canne sacrée. So he told him to take his holy, you know, the stick, his holy stick. It's like everyone had Moses had the stick, the staff. De la tourner les quatre coins du monde afin que tous les malades qui se trouvaient partout où ils prenaient refuge puissent prendre la guérison, recevoir la guérison. Take your staff, turn it around, start going around all four corners of the world so that every single person who's coming towards us with illness and whatever issue can have automatic illness, be healed automatically. Le matin du 6 juin, Papa Simon Kimbangu n'avait pas guéri. Donc c'est on that morning of the 6th of June, he didn't have time to heal anybody because of all the drama. So he healed everybody from far, all at once. Et même ceux qui venaient, ils ne savaient même pas ce qui s'est passé ici en Nkamba. Even those who were on the way here, they didn't know what was going on here. Ont trouvé la guérison en cours de route. So on their way to coming to Nkamba, they were healed before they even reached here. Et après, il est allé rejoindre les apôtres à Lukembo pour aller à Zom et plutôt à Mbanzasanda. To meet with his disciples in Lukembo so that they can go to Mbanzasanda, another town. tozali kokita awa mpona kotala esika wapi tata Kimbangu aki kobombama po ete okomona Nkamba mai bazali koleka kuna wana oye elongola bainvité tozali kose pose et soki totali na baimage ezali kotalisa mpenza na bokebi nyonso ndenge voilà la cité sainte de Nkamba. You can see the holy city of Nkamba. Donc Papa Simon Kimbangu, vous voyez comment même how they were torching people's houses. Donc ce jour-là, on a pillé Nkamba. So on that day, they started damaging everything, burning everything. Alors, site historique, il faut construire un restaurant. So his worry is that in every single historical site, we need to build a restaurant. Donc c'est comme ça qu'on a construit la maison que vous voyez là, c'est un restaurant. That little house, which is a restaurant. Qui fonctionne seulement les jours de grandes fêtes. That only opening every time we have a big festivity. Alors, nous les appelons dans l'association des Kinzungidi
So we call them the Association of Kinzungidi. Elongo na bapaya na biso kolonga n'est-ce pas mwanza kenga total ici ndenge kaka bazali kolakisa na biso. Biso moko totala na miso na biso ezala témoin na mai mazali koleka awa na kati ya mwanza kienga yo kimbangiste ngai kimbangiste tango tokobuta kamboka Nkamba. Est-ce que tokozwaka temps ya kotalaka ba site oyo nzambe na biso alekaki na tango wana Nkamba yalaki na yiki alekaki tala bandeko bawoti mosika balobi tete kotele mai photo vanda tozali konyata yango pamba temboka Nkamba tango aliko nyata bénédiction yali kokota ezali kokende yo na katikati na nzoto alobi na biso sombula na kozonga. Il faudrait qu'on a bénéficié na lipamboli na ngai miso pe matoi na biso témoin Nkamba elobini ni mboka evandi tata nzambe nkolo yusupe tata molimo mosantu ndenge kaka bakino bakolo bakaite oboyi sa mokili na yo pamba te tata Simoni Kimbangu kiangani yani nde nzambe nde alobite mabota na mabota bakobuta na mboka Nkamba koluka tata Simoni Kimbangu kiangani nzambe miso pe matoi na biso ndenge kolobaka bayate si bayete ba comité to komona to komona tembe alika katoto akokende malamu ngai na yo kimbangiste to mituna ngai no africain to sosola likambo oyo to ya to se joindre na tata mokonzi ya bule pona vision ya monene oyo tata mona biso azali solo bongo na yango na tina ya poso moindo pourquoi pas to joindre ba force na biso nyeso pene ya makolo na ye po ete masoma kwa koleka na kimia to zali kokoba opembo na biso zali ko continuer na kati ya ba visite toujours na ye moko papa François azali solo bongo guide ya mokolo mwalelo esengo pe mingi sécurité pe ali ko assurer na ngambo na yango donc maso mazali koleka kaka ndenge tata moli mosanta azali ko bongisa yango ndenge kaka ba conseiller direct basili ko ndenge kaka ba conseiller direct basili ko bongisa solo makambo yango toko tozali kokoba. Nzambe na iso Nkamba na yiki c'est-à-dire donc maman a dit ça maman vite maman Sylvie Tanania maman lingato na yiki c'est la bousculade. Oh, it's maman people push each other. Mouvement. Yeah. You know when people push. Okay, yes. Mais Matusipo. Okay. Mouvement de Nkamba donc. Okay. But the movement has Nkamba par rapport à cet événement par rapport à Boye il a bien ambiance and things like that. So should I speak now? Hello, Masiko. Yeah, I mean no. Yes. I mean, what a great God we have. Nzambe Munini here in Nkamba, we can feel that there's movement. Future Trends has come here not to play. So the good thing is that we are here amongst our brothers and we can see, today we're getting to see and feel in our hearts what we can do as a movement. Yeah? Yeah, God is great. God is great. Documents for the whole of Nkamba concessions. Okay. Yeah. So administratively they are formal. Yes.
donc esengo ezali solo bongo ya mingi wana bana ya kelasi esengo eli makasi voilà ezali makasi esengo bino moko bazali komona na misu ezali esengo bolingo bakoteyaka biso voilà Après le 20e siècle, les enfants ont le prestige de voir un blague. Quand je suis joué sur le fait que l'élève était, il est venu visiter les salles de blague. tozali komona esengo ya bana na ntina yete Messieurs Farzama bosani bango te azalaki na temple lelo ezali lundi bango bali kotanga kasi azwi solo bongo susi wana ya kotala bana ndenge kani bakotangaka nde bana basepelaki na komona epamba te bamilobelaki ete lobi na temple bayokaki bango komona bango na pembele bali kotanga nde esengo ya bana ezali yango wana kosepela bapaya oyo tata mokonzi ya bula alakisaki solo bongo na temple kasi bayei awa kotala bango leke bango bamatela mbanza batala bango kasi bango moko base sacrifier balongo kuna baye kotala bango nde bana na biso batata mama ngai na yo kimbangiste ngai na yo africain ngai na yo congolais tozwa conscience na likambo oyo totala esengo ya bana oyo bali na yango bozami malamu good heart bozami te malamu merci beaucoup I said it all thank you for your merci natoni bino botoni merci who is the best student nani mtazamwa mayele awa me nani azama mayele awa good best student who will become doctor nani akoma docteur yeah who will become banker nani akoma muta bank who will become the mayor nani akoma maire ministre okay now we have doctors bankers mayors who wants to be helping others okay me too I want to help thank you batatana bamama esengo ya bana kelasi oyo ezali nini kotala na discours ya malamu oyo monsieur Farzama apesaki lobi ete mboka ya Chine ezalaki développé pendant 30 ans mais biso oyo dans 10 ans bana bamoni ete dans 10 ans bakokoma bilenge basi bilenge mibali ya minene batali eke bilaka tata molimo santu atako bakoko na bango basepelaki na yango te to mpe bamoni yango te kasi bango bali bénéficiaire na bango bakoko na bango na ntango ya lisekwa nde bakosepela na bilaka wana nde esengo ali komona na miso ya bana oyo ete kotala baye kotala bango na sango oyo ya kitoko solo bamemeli bango yango wana tozali kocontinue nde kaka bozali komona ambiance ezali na rendez-vous na matière oyo basengi kopesa nde tosepeli bongo tozali kokoba na kati ya
Zumbu Diakela, toujours on a les guides. Explication qu'on appelle les Zumbu Diakela. This is called Zumbu Diakela. Kela, c'est un ancien village. This is an old village. Zumbu, c'est l'ancien village. Kela, c'était le nom du village. Voilà. Zumbu means old village and Kela means the name of the village. Alors, ici, c'est ici que Tata Simon Kimbangu a coupé l'arbre où il a tiré la canne sacrée. So this is where Papa Simon Kimbangu cut a tree where he took the staff. Sacred stuff. Comme ça, on avance, on va voir les... Comment nous approchons ce là? From this tree. Yes. Voilà. Alors, la souche que vous voyez là, c'est cette souche. C'est l'arbre que Papa Simon Kimbangu avait coupé en 1921. Mais depuis 1921 jusqu'aux les années 2000, on ne savait pas c'était quel arbre. Since 1921 to the year 2000, they didn't know which tree it was. Alors, au moment où Papa Simon Kimbangu Kiangani a donné la charge de construire ces lieux aux notables de la contrée de Nkamba, donc ce que nous appelons Zunga, qui sont eux qui ont construit ici. Alors il s'est demandé, mais ça c'était quel genre d'arbre? So when Papa Simon Kimbangu gave orders to build this place, they were asking themselves, what kind of tree is this? The people who were building it. Et là, c'était en 2015. Et c'est comme cela que, quand ils ont commencé à travailler, c'est par là maintenant il y a eu un jeune pouce de cet arbre qui sortait. So when they started doing the construction, that's when they noticed the little tree coming out of the ground. Donc, pour faire voir que voilà l'arbre que Tata Simon Kimbangu avait coupé, pour tirer là où il devait. Donc le bâton du pouvoir. Donc il a coupé cet arbre et puis il a tiré l'arbre qui était prévu à fabriquer sa canne sacrée. So this is what we used to the tree. There was two witnesses. Entre-temps, lui et Jésus, ils dialoguaient de l'autre côté. La paillote que vous voyez là-bas. When he used to meet Jesus Christ to talk, they used to stand on top over there where you can see they built that area. Donc, voilà, cet arbre, nous l'appelons en langue maternelle Mwindu. So this tree, we call it Mwindu. Qui signifie noir. Which means black. La construction, c'est nos propres fonds. Donc, comme je vous ai dit, là où nous étions, à Mwanzakenga, ce sont les notables de Zunga qui ont construit. Et ils continuent toujours à construire. Et comme je l'ai dit, à chaque site, il faut un restaurant. Donc le restaurant est de l'autre côté. Donc là où le restaurant est ouvrable. En 2015, qu'on a commencé à construire, c'est là où l'arbre va sortir et maintenant là, nous sommes déjà en 2023. Voilà comment l'arbre était. That's when the tree started coming out, and then now in 2023, look how big it's become. Puisque ce site a été inauguré quand nous avons fêté les 100 ans de naissance de Papa Dialungana Kiangani Salomon en 2016. 2016, when we celebrated 100 years of the birth of Papa Dialungana, the second son, this is when they came to do the inauguration of the site. Donc c'est lui qui était le deuxième chef spirituel de cette église. C'est lui qui a rendu l'âme là à Nkamba, où vous êtes passé en yes. Bon, voilà en bref ce qu'on pouvait dire ici. Zumbu Diakela, esika wapi
eteni ya nzete oti komona solo bongo tata kimbangu na nkolo yesu sika zwaka bato de commandement Mvuala Lulendo o mokili kotunaka ete Mvuala eza wapi bolingi Mvuala eza wapi soki morso na yango to pe nzete na yango ina Nkamba awa na zumbu esika tozali bolingi Mvuala eza wapi sina Nkamba Mvuala ya likolo te eza sika boka nzete Mvuala ina Nkamba batutela bamama tozali kokoba atoli na zumbu po soto tozali kokontinue na kati ya bavisite na biso matondo mingi. tozali bongo na kati ya kindaka mokonzi yango bapesa bango mpe bazalaki octobre baomisangisaka nde chemin Yang, listen here, this is the action. Yang and the team. Okay. This is where work happens. Bienvenue d'abord, welcome to Adi Construction. Bon, nous sommes une Adi Construction. Ok. It's where is the headquarters. Nous sommes une entreprise à Kinshasa. So Adi Construction from Kinshasa, but doing work here. Oui, nous sommes partout dans le pays actuellement. Ok. Donc nous sommes un bureau d'études et de construction. Donc notre entreprise est venue ici en Nkamba précisément pour le chantier Route de Passion de Papa Simon Kimbangu. Private company? C'est une compagnie privée. And who pays for the construction? Donc déjà c'est un contrat que l'État congolais a eu à solliciter une entreprise privée pour exécuter Nzela. So it's a government and private joint venture to come and develop the area. Yes, to come and build the road. Build the road. Yes.
Only the road? Seulement, nous ne limitons pas seulement la route, mais à la construction aussi de l'aéroport par rapport aux différents paliers que nous avons. From the road, they will also contribute with the airport. Yeah. So are they building the road in between the villages or inside the village? Les routes que vous construisez, c'est seulement entre les villages ou bien ça va jusqu'où? Bon, déjà la route prend 51 km jusqu'à Mbanzangu à la sortie. It will take for 51 kilometers up to the entrance of Mbanzangu where we came in. That's the main road, not the only the main road. Only the main. Et puis Nkamba. Then they'll also do the internal of Nkamba. Internal of Nkamba also. Yeah. And who funds that? Qui finance ça? L'État congolais. Okay. The Ministry of Culture. A tarmac road? Sorry? A tarred road. Is it tarred? Or a tarmac road? Is it tarmac or gravel only? Non, on va construire un tarmac parce que c'est d'abord en étude. Hein? Donc, we're still studying it. Early stage. Tout est en actif. When we go to Kinshasa, don't forget, we invite the Chinese. C'est juste un projet. For the moment, it's juste un projet. Project studies, feasibility studies. Parce que l'État est un partenaire, il y a l'Église. L'Église est un partenaire, il y a l'État. So we're in partnership with the government. Okay, I got it. Donc, entre chef spirituel et président, il y a une collaboration entre l'Église et l'État. Spiritual chief and the president. Okay. There's a collaboration. Infrastructure development. KIMBANGU chef spirituel azora toujours bana mboka pour na utia bango et puis ba partenaire pe ba ko travailler. So this is why the spiritual chief also takes people from the country to get them to work, to develop. Alors, la route, c'est la voie où Papa Simon Kimbangu a marché à pied quand il était arrêté de Nkamba jusqu'à Mbanzangu. This road that they will be doing is the road that Papa Simon Kimbangu took when they made him walk to Mbanzangu, and it was chained up. Il avait promis que cette route sera construite. And he prophesied that this road, this path that I'm taking will be built. Of course. Good. The prophecy is fulfilled. Prophétie réalisée. Faut dire, métier fulfilled. Okay. Now that's the only project we have now in the government is that road. That's the only project we have with the government. But another one is there's a project that the only thing we have set with the government is with that road, and other things are just projects, but nothing signed yet. There was a prophecy. Il y a une précision. Chemin des passions et bandits Ao, et ceux qui n'ont seulement Mbanzangu, et que toute la République est allée dans Maï, Rai. So the path of passion is from here to Mbanzangu, but it's not just from there. You see, when we're in the museum, we showed them the map. So that whole circle will be built and be called the path of passion of Papa Simon Kimbangu. The ring road is all mentioned. Which is encircling the whole DRC. All the green and the red. Yes. All the construction companies of Congo, Chinese, they are all with us in Kinshasa. La compagnie de construction nyonso ya chinois bazana bango. The fleuve, Mr. Tong, the owner of the fleuve of the Kempinski, is also our friend. Oui. And 5 construction companies here, Chinese are friends. Donc azana contact, donc bazana partenaire ba compagnie nyonso to wana. Donc, awa, tout le monde est le bienvenu dans la collaboration parce que superficie, il y a Qatar. So everybody is welcome with. We're asking cooperation for anybody who is willing to do it because it's a very big project. De la République démocratique du Congo, non seulement la République et les 3 Congos. Because Kimbangu's church is everywhere, not just in DRC, but within the 3 Congos. We're going to the 3 Congos, Angola, Brazzaville. Même 100 millions de sociétés et s'ils se ratent. Even if you had 100,000 companies, you still won't finish it. You won't. I know. Ok. Merci. Voilà, ndenka tokotikala ba image lolenge kani basili ko expliquer na esika o tozomi tomoni ba engin na miso na biso moko esika pe biloko ya mosala e ko bomba mapona misala ya Nkamba tozali kokoma na momemo na biso. Je pense que kolongwa awa toli ko kene bongo na aéroport soki tobosani te nzela ezali molai tozali kokoba.
Voilà, wana tozali kota solo bongo toye awana maziba. Nous devons le voir mingi na lingalo pour comprendre bien na ba maziba. Autrement dit étant. Nkolo akoboko la kambisi e bakolo na kaloso. Voilà. Wana tozana kati ya ba étant. Voilà. Ah oui, Zali, étangs piscicoles. Les étangs piscicoles. Tous ans beaucoup les espèces tropicales. Parmi les espèces tropicales, tous ans là-bas, mabundu, les tilapia. Tous ans là-bas, banzombo. Tous ans là-bas, clarias. Plus de 10 variétés. Les 10 variétés de poissons tropicales, des bazarines bétanjo non surtout, et la kuna et juste confort là-bas. Ce sont les espèces que vous allez koboko la aona netan. For every fish species, tropical fishes, we have Si le many varieties. Justement, il y a assez de poissons. Ce que je si ordre, c'est dans les 300, 200 kilos de poissons parmi les états qui sont ici. If Papa was to give the order to fish some fishes, they could even have up to 200, 300 kilos of fishes. Because we don't touch them, they just stay in the water. As a reservoir. Yeah. So that's why we have projects to industrialize it. We just came from Malawi National University of Agriculture. With 15,000 students. So we can have partnership between Malawi, talk to them to see if they have interest. Docteur, yes. Nous avons aussi des techniciens qui gèrent les projets agricoles de Nkamba. Manage agriculture projects of Nkamba. Donc à côté de ces étangs piscicoles, en aval nous avons le riz. And further down we also have rice that we are cultivating. L'eau soit irriguée, tout ça la variété America L14. Same rice that we are eating inside residence, then we cultivate them here. Donc on les a échantillons par an tout ça la 200 hectares. So per year, systematic development. So per year we do 200 hectares of rice. Okay. We can bring the blockchain that manages the rice, having from Philippines and from Singapore. We have soya, we have arachide, beans, honey, everything is here. Manioc, The full ecosystem. Voilà. Wana papa, okopesa biso mo explication mo kendenga soko tambola bongo nini eza na kati ya mai. Ba mbisi eza na kati ya mai. Na se ya mai. Na se ya mai ba mbisi ezali parce que système ya kolesa bango ko eza eta ndeto tambola na pirogue wana. Do wana kozeli kolesa ba mbisi. Ingeta. Ngone poso ya kolesa ba mbisi. Ba yaka ba mbila, ba kasa paipai, ba matiti sote na so ba pondu pe ya musuto boka ko aba mbisi zolia. Donc wana soko luka bonga soko. Wana le ndabo koko ya mutumundu ya wana donc les bateaux à vapeur. Bio avec pirogue. Voilà. Matondo mingi tomoni miso pe matoi na biso e témoin na mai mazali koleka papa mbenza kolona pe kobokola miso pe matamba simo kimbangu kiangani mwana velela wazola wale bizola kaka e kaka yandi kaka yandi kaka yandi kaka Suka. Voilà, ok.
habillement. En place, réseau. Musique, dialogue. En classe, oh! Gardez-vous, vous n'avez pas lu, t'as lu. Vous y avez sur la tata, oui. Équipe de Tana, vous l'exercice. Exercice. Marche.